pona ya bino abunda makasi esengela za makasi esengela za propre mboka na biso premièrement esengeli bakonzi ya mboka so Raf Ngindu félicitations pour la promotion ça la rapport à l'artiste que Dieu te bénisse à connaît pas demander il y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindu. Nanenga mabete Congo Promo Raf Ngindu Boga en tout cas félicitations merci Cité Oumé. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu Congo Promo ne tombera jamais. Ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo toujours grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindu Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Congo Promo deux fois avec les boss Raf Ngindu. Une of les jeunes leaders de la guerre. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Baimboka baibanso boko anda biso bajomi bongo na pasi na etuka babale tout Nord Kivu bo bate na monele ko Congo démocratique banso baimboka bako wa makama maike mako le kapenza ko tambola no lenge monango banite pe Noël la mona bino banso baibo ko landa biso na molongo mobimba mobu ya sika moeto ko le kabongo kota penza akolonta mbele kabongo ko za na biso pe baye ko Congo démocratique ba bungisi ba ya bango tika ete kimia ele kabongo komo umela o mabota ya binombote pe boyebola muna manaka na biso to timola boy bate manaka moyeto le kakabongo penza ko timola makamo maike me masi bongo ko jwa mokati ya ekolo Congo démocratique za la politique za makamo maike za biyamba ba mangomba makamo manso to le kakabongo penza ko lobela yango okati ya manaka na biso na etando ya 50 ba banso bolanda ka biso na molongo mobimba na tombe bino boyebola muna manaka na biso to timola mwalelo to ko le kabongo penza ko yamba kaka moko ya baibi yamba moyeto le kakabongo penza ko yamba lokola bomo mesano mboka Jean-Pierre Mazola Avatar ale bongo moko ya bayi biyamba ya bakambi ya ekolo Congo démocratique na yende to kosola bongo mambi matali bongo bokasi ya molimo kati ya ekolo Congo démocratique lolenge kani penza makama maiki me matali bongo molimo mokoki bongo kotalisama pe bosungi penza ekolo ya biso mboka mbote pe Noël la mubu ela na tombelio na bojwa misusu na manaka na biso to timola. Merci beaucoup Maman Glove. Meilleur V, les sous na balandi nyonso. Pe merci pour l'invitation. Na tondo botondi penza ya kondima ambia na biso to kolobela mambi matali bongo bokasi ya molimo kati ya ekolo Congo démocratique. Yambo ya bozindi penza na bozindo ya sango ya biso moye sango ni penza aussi bongo lisusu komemela baye ekolo Congo démocratique pamba te to kabana penza mikolo mileki. Premièrement, on a souhaité les meilleurs V. Tika Nyoso, il y a les Simba qui étaient en 2022 et Simba en 2023. Tika les Yangelo bate la bango. Nzambe a permettre que Liwa, Maladi, Mikakatano et Landa bango en 2023. Sika tokoli ki a été bokasi ya molimo kati ya ekolo Congo démocratique mozali topé mozalaka donc premièrement esengeli koyeba ke lolenge moko moto azalaka na nzoto aza na molema donc âme aza pe na molimo mboka nyonso ezalaka na nzoto nango ezalaka pe na molimo nango ezalaka pe na molema nango. La même chose nzete ezakape na molimo nango ezakape na âme nango ezape na nzoto nango soki nzete ezalaki na molimo te elingaki yoka te tango Yesu gangelaki ye soki nzete ezalaki na molimo te mende bakoko na biso balingaka ko ali nzwaka ka ba maladi balongoli na nzota moto bafandisa ngo na kati ba nzete te. Alors lolenge moko mboka nyonso ezalaka pena parti nango ya molimo. Premièrement esengeli koyeba ke non kombo wana Congo d'abord esengeli koyeba ke non totem ezalaka na rôle nango na kati ya mboka. Totem ezali lokola nyama ya bokasi ya ekolo to pe ya moto. Veut dire nyama ya bokasi ya ndenge ya molimo. Alors totem ya mboka na biso ezali léopard. Léopard na Kikongo et wuti na racine ngo. Donc nkoyi na Bangala ngo wana e wuti na Kikongo nde wana plus tard bako komisa
nini colonie belge ezwa kombo ya Congo, veut dire que bazali ba ya depth ya léopard. Alors na le ndenge ya molimo ba le koko na biso ba le ancêtre ba le ancêtre zali kaka ba nyonso bakufa te, ya ancêtre zali bato ba vivaki na botosi na limemia tango oyo bakufi bakomi basantu na le famille wana bafandaka babenga bango ba le ancêtre to pe bakoko. Alors ça veut dire que ba le koko na biso koto ba le fandaka lisanga na bango na monde na bango e ba formaka léopard moko ya molimo yo tokoki kobenga na kombo ya totem na biso wana ngo to pe léopard mboko na biso komo nango Congo. Mais siko esengeli koyeba yeske nguya ya léopard na biso eza ya kolamuka na ndenga molimo to pe ezali ya kolala. Lolenge nini ya kolamusa nguya ya léopard na biso na ndenge ya molimo. Premièrement, esengeli koyeba ke non léopard azali esprit, mais na ndenge ya mosuni azali na famille moko na banyao, azali na famille moko na ba lion. Alors léopard alingaka propriété. Alors nini nyau pe alingaka propriété. Toyebi ke nyau salité na ye ba monaka yango te parce que bosoto place nyonso ezali ebendaka milimo mabe. Propriété place nyonso ezali ebendaka milimo ya baangelu, milimo ya nzambe pe alors bo aleka koswa to pe bozui richesse bénédiction eyaka esika oyo propriété ezali. Bandoki malédiction blocage eyaka mingi koto oyo salité ezali tala kaka bakartier bandoki bazala mingi salité pe ezalaka mingi. Alors nini koyeba ke mboka na biso kombo nango léopard to Congo to pe ngo salité comment na ba salité na ba carrefour comment na ba salité de gauche droite ezali ko ale lembisa nguya ya molimo ya léopard na biso. Alors ya vana no bitumbe ya na moi yezala na match na football et ya kana na butu. Supposons to rebeta match na France bango bazala soso. Alors eza soso na léopard ba obunda na butu. Soki ba gagner ki bino na butu ba ko gagner bino na moi. Mais pona ya bino abunda makasi. Esengela za makasi. Esengela za propre. Mboka na biso premièrement esengeli ba konzi ya mboka ba l'équipe pe eloko etali bosoto. Salité. Mama nanga oyebi côté nyonso banzele kutana ka mibale misatu. Ezalaka carrefour to pe temple ya ba esprit esanganaka wana côté nyonso banzele kutana ka mibale. Alors ceux qui ont ba foule ezali ebele ezalaka na ba esprit moko boye babenga bango ba lave na ba sikori et bazali ba yabita ya monde astral inférieur parce que tomi kosate moto abika kaka na monde abomosunité abika kapeda ba monde ya molimo ba milimo bazalaka. Alors ceux qui salité eleki mingi alors bango bako salake même ata nene makaniso ekoki o salake peuple bazala développer peuple bango moko bako telemela progression ana bakonzi pe bako telemela progression ana bako bazala na volonté mais ne bako avancer parce que bosoto eza déjà blocage ya évolution spirituelle yeko benda milimo malamu te mais milimo mabe. Deuxième chose dans le livre ya Jacques na Nouveau Testament mokomi alobi boyi lolemo eza eloko moke ekoki kotumba zamba ekoki pe kwa lebikisa na 1 Jean donc na Jean 1 Malobi, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait ne fut fait sans lui. En lui était la vie. Alors, Malobi, vous allez pouvoir. Mais, maman Nangai, chaque jour, ils allaient na ba Congolais, tolobaka kemboko ekobongate. Maloba wana, ils allaient na poubelle te place au Malobi Fwandaka. Maloba wana ekendaka ko ale fanda na monde ninyo na le matière mo babenga ngo éther. Éther ezali on dirait mai ya molimo erandaka maloba nyonso ezwa nzoto. Alors ya chaque fois tokoloba bongo tokokozwa mokonza mboko azana posa ya kobongisa mboka tokokozwa gouverneur azana posa ya kobongisa ville. À cause de la difficulté, soit que spirituel, parce que on dirait au boti mwana
Vous allez confondre les classes, mais vous allez avec yo okozoate. Et c'est que nous connaissons maman nangana quand ça cerveau mutumutazarana conscience, super conscience na subconscient. Subconscient zanine. Nyoso yo na lobby na yo que glove okobungi sa perruque tope plante. Ce qui est ça qui est passé. Ce qui a l'air est ça qui est passé dans mon thème. Comment l'on va que non na kobungi sa perruque. Tope l'air yo la keli mona mabeke yo kobongate. Nini malobana yo kozwa kaka pouvoir ce qui est blessé yé. Tango ezoki si allez nini yo ko fana na subconscient. Subconscient 80% makambo nyoso ye la biso ezara nyoso yo tobangaka. Nyoso yo bangisaka biso to pe alors to le lingaka teye koma to pe ezoki saka biso. Pita ye ko kokisama. Alors moko la biso pe ezape na conscience nango ezape na subconscient nango. Conscience ezani nyoso ozoyo ko zalo comprendre. Mais nyoso bosana. Alors mbaloba bonya mabeto lobaka pona mboka na biso pona bakonzi na biso. Nyoso ana kaka loba konzi telo le nini mutu wasa ke mboka ebonga biso pe. Alors pesa alors to les allo loba makamwana molimo ya mboka na biso zali yoka ezali ko ya enregistrer entrango babi les pouvoirs zakana liloba yeko sala ke mboka ezwa blocage ba idée zali ya mais projet ne comme kana sukate. Pourquoi toloba toujours comme mabe pour na mboka biso tandis que tala na Amérique y en américain même ata baza na situation difficile. Toloba toujours que non toza ba américain to aller traversera toujours ba nene yo situation difficile to kolonga kaka parce que babenga roba yoto suggestion yoko ki la miki na ton olobi ke lelo nzela na ngai yeko simba. Alors plus ozelo lo babongo yebaka aura eza na lumière moko ezingaka biso yeko zoma lo bawana et comme ici ngo lo sambo pe alors nzambe ya répondre. Deuxièmement et c'est ngeli ko le kemba na maloba nini otolobaka pona mboka na biso. Troisième piste ya les solutions ezali aussi et c'est aussi nini bakonza mboka ba le kanisa eloko oyo. Na les États-Unis bazana ba service et qui paka makambo ya molimo milimo oyo leta na bango elandelaka na le risi ezali mboka mokote yekoki kokoma makasi mingi na bomosuni soki bazali o maîtriser partie na bango ya ba molimo te awa nazolobela makambo ya biyamba te nazali lobela makambo molimo. Exemple tomoni na États-Unis baza na zone 51 baza pe na ba projet mususu comme secteur get project na Russie baza na ba cellule ba yetidiaka ba makambo paranormal. Mais pour na Congo esengeli koyeba ke non Congo ezali na combien de tribus? D'abord, Congo est à 450, donc 50 tribus, 250 ethnies, 78 855 villages. Chaque village, azali na bokoko na ye. Supposons, maman nangai, biso peut-être na mboka biso koko na biso, ayebi famille ya koko mankoyi. Supposons na famille na ba papa na biso, cameraman koko na bango ayebi ko ale. Tinda ba nzoi. Kuna bayebi koma nini yo kasa bayebi koma batindaka bale kake siko selile wana yeko sala nini parce que ba koko wana bazana ba pouvoir. Alors pouvoir ezali résultat nini ya boyebi mais tango akoli alingi yatikela mwana mwana bi wana mère biso te biso déjà to komi bale chrétien koko wana kufi tango akufi boyebi esali boyebi kei alors banene ngo ba perdre mboka muté ko perdre et c'est une cellule moko ya paranormal yeko zwaka ba boyebi wana ya molimo koko zwa mère boyebi opesa ya tribu bazui alors menale quand il y a laboratoire wana parce que na commis même projet mais batunyo son azo like sa projet wana na bakonzi bazo banga na bango ko ale lobela projet ngo ya wana na yenga moko na mi lobela wana TV essentiel parce que c'est un sage moko alobaki soki donc yoni akoloba nini yo mboka no sali pona yo loba nini sali pona mboka na yo nini na sa projet na ezali nini ya kozwa ba formule mystique ya ba bo ale koko na biso ko ale transformer ngo ye comme na technologie. Exemple maman ngai caméra ezalaka te kala
mais bakoko na biso ya bandoki babandaka ko aleta la bato na bakanti na mai na ba miroir téléphone ezalaka te mais nde bakoko na biso babandaka solola déjà na ndenge ya kindoki mindele bazwaka nyonso ezali mystique bako développer yango na ba laboratoire paranormal si banongo ba trouver la solution moko intelligible si banongo ba pesa ba physicien ba ingénieur ba komi ko aller reproduire yango facilement mais biso awa nini to aller zali na bat parce que maman essayer ko yeba ke non nini Ethiopie ba coloniser ngote oyebi ba coloniser ngote pona nini parce que bango babandaki kotinda ba lion na guerre babandaki kotinda ba nzoyi na guerre biso awa ezali na bato lokola ba mwanda ntseme ezaki banda kotinda ngona molimo to peka na bomoto bomoto boeze ba molimo te basa ba technique donc na pas si exemple mwanda ntseme azana famille ya bandika mais na les cellules wana to reçoit famille wana bandika ya kozala na kasi to mo fabriquer ba bomba bandika to mo teka ngo ba libanda mboka pe ninyo yo comme servir la guerre nini kake oyebi Tesla donc génie mo Tesla yende moto a révolutionner makambo électricité a canaliser énergie libre kake wana papa kake bosala ngonde nini bon ba kombataka ngonde nini si banango na le laboratoire wana ezali na ba technique ya kozwa kake oyo ezaki mystique to koko sala wana technologie en plus na ba guerre esengeli koyeba ke non ezalaka na ba guerre misusu ezalaka ya ba masasité ezalaka na ba arme biologique mbasu malade ya nzoko toko servir yango contre la guerre parce que maman comment ça la terre soki nzambe obeti ba M23 baso ko suko tambola ke nzambe apesi biso nkita ebele na mboka oyo alingi to les à la grande puissance 450 tribus donc ya lingi to les à la grande puissance ni ya pesi ba bokoko ba formule mystique ezali mais toko orientant na ndenge moko ya laboratoire na ndenge moko ya mystique oh alors ninyo yo yekokyo ça là que plus tard tokokyo créer puis alors les machines ndenge na biso ba le ndoki ba yebi opumo na butu laboratoire wana ezali na projet na sayo que non tokokyo maîtriser comment alors quoi aller faire envoler ba biloko biso biso moko quoi aller créer ba avion quoi aller créer ba les biloko bele aussi nene mpona na chiter na question yo nene ngeko permettre pe que DGFA paiement parce que ministre alors nini yo dans le département wana olapindai devant nzunga bokoko devant donc na koyiba te na kotamisa na posite misolo nyoso la mboka yo moko mutolando te yo kokufa ozomona parce que nini esengeli koyeba ke non Jésus azaki juif azaki pe la bokoko na ye atosa mais biso pasteur le biloko no biloko wana kolanda ngote mais le loba na ye baya bale bala mwana na yo sans que ba peso mwana le bala yo linga te pourquoi ezali droit na ye coutumier mais ce que pourquoi ba respect ba droit misusu spirituel aussi yeko permettre ba chef coutumier ba yesikoke ba tuté mama nanga parce que limbe sanana parce que ba les érosion salemaka ceux qui érosion salemi ba chef coutumier ba ko sa yo bango ba les pesa ba mbongo ya alors que na quand ça département wala ya prochaine commune eza na cours mo géobiologie yeko pesa ba réponse ba phénomène nyoso ya ba érosion comment alors quoi aller comment tango ngona plan moko mystique to pe métaphysique projet na yo yango to pe miango na yo talisi yango na bakambia ekolo to pe otiki yango esika songolo pakala ko batala yango nene ba le côté nyoso na zalo koti sango bazo banga ke no ba komona ba ndoki tout alors que ezali pona bolamu ya mboka matondo mingi mwa mboka Jean-Pierre Mazola Vata to parce que imaginez ninyo mama na ngai maladi bazui ba tiango na nzete imaginez ce que non je comme dans laboratoire ba médecin nyonso ba comprendre les formules ya kozwaka maladi na nzota mutu ba tiango na nzete mais comment ba kolobela ngo partout wana pendeza libongo likanisi ya malamu sika yo lokola moko ya baimolimo likanisi nini penza ozali na yango po ya botalisi bakonzi wa biso lolenge kan tokoki bongo ko bima na kokoso ya bitumba ya makamo maiki mema ko leka bongo tambola te penza awo kati ekolo ya biso c'est le loko ngalo na kokyo pesa comme solution ezali kaka ko aller proposer bongo ba piste ya solution ezali lokola Joseph
a limbola ki kaka ndota mokonzi ezalaki mokonzi moto azwa décision soki a considéré to pe a considéré yete ngape projet na nga ezali très alors est clair mais question tango yo nazali oloba na média ezali pona nini bakonzi ba yoka ngai ba le poser nga ba question batuna ngai yeko sale mandenga nini yeko ya boutique nini boni ba rezo eloko ezaki mystique yeko ma technologie ezali bonde mutu yeko permettre que mboka na biso e développer parce que nazali na besoin que na projet wa na batanga chef seulement que na le pesa idée voyo yeko servaka mboka na biso lokola ba pays nyonso ya ba grande de puissance lokola ba États-Unis Russie ezali ba biloko yo nenyo ba le département wana bazanga kangote mais biso na mboka na biso eloko anezate Jean-Pierre Mazolo mbano nini to pe conséquence oyo bato balekaka bongo kabola makila na banzoto za mwasi to mobali balekaka bongo kojwa. Merci beaucoup. Premièrement na cadre bolingo des fois zaka moi sina mobali ba bino pour la to ale lakisa ke non to lingani makasi et sengeli to ale melana makila alors et sengeli ko ba ke non am et fanda rapé na makila nyo makila mutu e nzali na programme ya vie na ye tous les attaques oyo bandoki basala yo banda obotama ba les traces ba cicatrices nango et fanda na makila kaka ndenge moko makila zarana adena mutu destin mutu mababe ya mutu na chance ya mutu kaka ndenge moko soki boale melani makila premièrement esengeli koyeba ke no bosali pacte wana pona ezala confirmer soki alors déjà boale tie déjà maloba ke no ngana yo to donc toko kabwana kalisusu te dès que kaka boale lobi bongo même ata boale kabwani physiquement na ndenge ya esprit bokozala toujours ensemble yoko remarquer nini oza mwasi okei mais ozali toujours quoi les recevoir ba déception na ba déception si mobali peut ba déception peut-être un problème à kobota problème parce qu'il y a les fonds là rappelle ba peur tu il y a ba mari de nuit na ba femme de nuit yo aussi ko bloquer yo jour yo kokufa alors parti wana e ko veiller que o kufa donc quelques années avant date liwana yo supposons nzamba saki que o kufa na 50 ans yango yoko sala ke yoko fi na 30 ans pendant leur 30 ans wana yoko servir lokola démon na kati ya ndako ya banganga oyo bakopesa bato bakisi ya basi pona o servaka na ya mvutima yako ya mvute peut-être mobali yo balingi bakanga na kisi to pe mwasi yo balingi bale kanga na kisi mais bino parti wana bosaki yango bosaki wana ndako nganga te mais le fait kaka ke boali sali yango mbamoko boko ya tirer force ya astral inférieur mais boni soki déjà to ale sala déjà pacte wana ya makila boni toko kabola pacte wana alors première chose parce que biso nyonso tozali ba homme spirituel tozape batu alors moto azwaka mayele à travers ba erreur asala biso nyonso pe na jeunesse biso tosala pe alors le balé pacte ngape tango na zaka pe alors les jeunes na zaka pe alors pacte mais na kasaka ngo alors parce que soki osali pacte wana tango yo boyani na mutu wana okoluka mutu ya bien batu nyonso okobandaka komona bango kaka mabe okobandaka kaka kwa le zalaka desi tiers yoko casser pacte wana alors méthode simple ya ko casser pacte wana eza d'abord bino mibale bo aller zala d'accord que d'abord to sala ki pacte et sengeli to aller casser yango alors bino mibale lisusu boko zwa lisusu le même akila bo sangisa yango siko ya koloba ke non to aller kaboli kaka ndenge alors le to aller sangisa kaka ndenge pe to aller kaboli pacte na biso mais et sengeli ko sala yango na pleine ligne soki bongo te et sengeli trouver exorciste azanan et donc ya les ali mutoyo ayekoli lolenge ya kobimisa milimo mabe na kati banzo tabatu donc kayoko lukata pasteur na yo topé exorciste moko topé mettre avata donc ba exorciste bazake belé topé yo moko yokoki osala yata 70 jours au bon soki ozali mobali okolala na mwasi te pendant 70 jours soki mwasi okolala na mobali te pendant 70 jours ozali ko aller récitaka kaka ba psaume 119 3 fois na minuit ozali kolia nyama te ozali ko aller vivre donc seulement parce que après 21 jours yetola mutu yezonga kasika soki asali rapport te parce que
code ya étoile la muté fana na sexe ce qui peut diable alinga détruire étoile na yo a rotine le soit mobile ya moi mais atie caméra na kati na ye to pe moi c'est à moi atie caméra na kati na ye to pe mobile à butu to pe moi c'est à butu dès que bo sangani bo comme le moko code no eko kende na monde ya bandoki na 4e dimension na sermai monde Tartaris kuna londe mutu ba ko ye parce que destin na yo c'est donc si manango ba longo dia malamu parce que ba su code no lengo moko téléphone ezalaka na code alors pour na ko aller sunga bato yo bazali na ba patsa makila et c'est ngene ba aller éviter on sait kaka makila te mama na ngai ke baka na ba promesse na les parce que bolingo ezalaka lokola diamba ngana yo bolingo ezalaka lokola kwiti alors nino na les c'est la kuti éviter quoi les ça là ba les promesses donc na c'est amour éviter ba promesse ce qui on a bien na moi si que non ngana yo to parler kabona raté mama nanga et bien là ba kabona physiquement mais na ndenga molimo batika l'ensemble alors ce qui yo aujourd'hui problème spirituel pourcentage mo ko yepa nanga ce qui ngai bandoki baloki ngai pourcentage mo ko yepa na yo ko kanga bandoki na famille mais bandoki base nini bazé ko attaquer ezali ya famille mais ozali na CV à bateau au sala bango ba promesse au réalisateur c'est pourquoi au moins na Bible balobi na moni bateau il fallait ki ba fanda na cheval le logo la ba presse ba fandi na se parce que destin na yo ba koki o détruire ngo pour la promesse parce que na monde ba bateau ni bon moyi ni ne pat ezalaka o komi contrat mais na monde molimo dès que o laki mutu au continue un problème là y ko la kabutu mbote soki ko PCT parce que malédiction no pe ekokio vutawana matondo mi boka Jean-Pierre Mazol avatar ko la kamutu te soki penza ko kokisa bilaka na yote to ko penza na suka ya manaka na biso lolenge kani moto akoki ko yeba ete ba ko bundisa ye na ba milimo mabe. Premièrement esengeli ko yeba kino le diable ne peut jamais nous attaquer sans nous, c'est-à-dire zabolo akoki ko salo mabete soki yo moko opesi ndingisa te esengeli yonde yo pese permission mais lolenge nini na kopesa zabo le permission a détruire na mutu moko talinga ka mabe ekomela ye comment ça na te mabe nyoso moto asalaka soki ekomi habitude demo moko afandaka wana soki demo wana afandi wana afongolaka porte na ba mabe nyoso na pesa exemple rapport sexuel les amabete mais ceux qui ont sans leur kobo yoko bikate sengelo sala kaka ekobo esika oko attirer des mots ba benge na kombo Léviathan azali moko ya ba archidémon azali ko diriger 6666 légions chaque légion ezali na 6633 démons chaque démon azana 3333 possibilités à nuire. Imaginez que quand on a des fois on a coalética et coboté au côté ici des bons des moines à fournir la porte. Supposons yo le kosa mbongo. Kope bosali na baninga olingika ko melaka baninga mbongo. Yebaka oko benga demo maman. Maman azali demo yo apesa batu le kosa mbongo. Ye akokoti sa pauvreté na vie na yo, ya kokoti sa les problèmes et bene na vie na. Akokoti sa donc ya vanda no bandokeli banda ba attaquer biso lolenge ya kobika na biso donc les 7 vices et zalaka na ba démon na sima nango nini orgueil eza na démon nango nini lolende yango na orgueil eza na démon nango donc mabe nyoso salaka eza na démon nango mais aussi malamu nyoso salaka pe eza pe na angelu nango chaque angelu amemaka pe lipamboli moko wana nano ba démon intérieur biso moko mtuto to aller pesaka prédisposition parce que ennemi monguna ya libanda akoki ko salo mabete mama nanga soki monguna ya kati azate soki ozana monguna kati te monguna libanda akosalo mabete pona diable a maudire yo pona mama no a maudire yo mama no même azana pouvoir ya ko maudire yo te donc ce que leur balé la kele mabe pona esimba veut dire yo moko ndimaki ke esimba to pe obangaki kana ko ale banga wana sentiment wana mutesala ke mutaza maudire. Il n'y a pas un intérieur et c'est ce qu'on a attaque extérieure. Comment on a quoi non ni vie nanga ezali attaquer na ba milimo mabe. Maman est-ce que quoi non moto abika kana mikili ebele.
tango lalaka molimo no lalaka te Bible lobi nzambe alobelaka biso pendant tozali profondément endormi soki bandoto nozali ko ale kanga lisusu te yebaka likambo ezali soki zabolo alingi ya pupo la vie na yo akoveille nanu ke bandoto na yo o kangaka lisusu te parce que ezali lokola moyibi akotelo jamais na moyi moyibi babenge moyibi parce que aza na besoin ba monété. La Bible dit, Jésus le dit, le diable ne vient que pour voler, dérober et détruire. On a volé. Alors la première des choses, pour nous que vina ngamba kamomo eza clarté bandoto na yo. Lobela nga bandoto nini ozali kolota na kolobela yo lobi na yo. Parce que ndoto ezali testé ya ko ba soki lobi ko bonga to pe ko bonga te. Eloko moko te ekoki koyela yo na monde batu. Soki nanu balakiso yango na monde ndoto te. Ndoto ezali ba message premièrement talana nous qualité ba ndoto na yo deuxièmement et c'est que on remarqué ozali ko tambola na boulevard mais toile d'araignée kangi mama na ngai moi bi mettre na matin avion toile d'araignée kangi na kati avion alors yeba ka no ezali ba filet ya molimo ya plus ezali aussi on remarquaka cycle makambo yo mabe moko zongela ko kaka donc na les familles abino et lo ba zongela abino nyos ezali na ba hôtel à sacrifice hôtel est servant à nini parce que bah hôtel est à Camille balé et ça na hôtel à sacerdoce satanique na hôtel à sacerdoce divin hôtel est servant à nini hôtel est servant à descente topé pour na milimo mabe topé milimo malam et ça là na bombo ya bateau topé na mokili et c'est que les na aéroport peut-être ça na koko na bino moko à salaka cérémonie pour na azala mayele makasi na bozui à pesaka génération abino ke no bogo balate alors que no bana nyo se liboso ba ko bandaka ko ale balate to ko na kufa eza ko ande mo abi maître ceux qui bande ko fam neni balé ndoka fam na so kufi veut dire que qui me ko se non kufi te parce que hôtel est tikali alors ni wana ba ko réclamaka par le bando un tel et sengeli passe bo ele sengeli hôtel parce yana ezozonga zonga eyeki na maman na bino eyeki na papa na bino et yena yo et seigneur luka ko aller détruire hôtel alors ba aller détruire ka hôtel neni et seigneur construire hôtel mususu l'alliance c'est détruit par une autre alliance comme alors alliance maléfique nous te détruire qui fina yo et seigneur ko ça l'appelle alliance divin oh alors ekoleka alliance wana na makasi mais comment ko aller c'est talent sacerdoce contre sacerdoce wana nde ezali peut-être ba sujet futur toko nobela parce que na ko pesa même ba technique comment alors yokoki que no o wale bimi okangi ndoki top alors o notaki ba botolio et loko comment yokoko zongela ndoto wana za ba technique o zongeli ndoto wana o récupérer loko ba le botola mama nanga o lali yoloti bazalo beta yo o wale lamuki yokansi obiki yebaka kuna bazalo kosi obeta yo wana ba bando landa kasi ko to lamuki kuna molimo nezali yebaka ke no ne bazo kosi olanda parce que ozana adresse na monde na molimo ndo kelanga bomo akoya te no akozwa kuna ozape na bana ozape na mwasi ozape na mo ale bali so la bale bomi mo bali kuna koto yo yokobala te bale bomi bana no kuna koto yo okobota te ebele akoloba ezali metango ezali moke Jean-Pierre Mazoa Vata na tondio botondi penza mwanze nini akotambisa mobu koto mbele tumbele misato ezali lobalo ya suka lolenge moko bakonza mboka bazaka na ba mandat lolenge moko ba angelu pe bazaka na ba mandat na bango mbula nyonso d'abord journée moko ezaka diriger na 72 anges bazwaka 20 minutes et ça lit 24 heures alors mbula mobimba banezalaka na général quand je moko ya diriger kango alors il y a 2022 ezaki na ange nango siko ya 2023 vote nango elekaki le 25 décembre. Alors, na polyvoyance. Polyvoyance, ça allait supérieur à voyance. Parce que j'ai envie tantôt le bini. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Alors, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, un jour, à rediriger 2023, baza, mi balé. Et ça, un jour, on a grand leur esprit, mon corps, des mots, azali, à rediriger des mois 2023. Ange, comme on a Jéhoudiel. Et c'est ce qu'on a invocation, on va faire pendant 33 jours à 2023 pour aller bénéficier de la grâce naïe.
Donc, j'ai oublié, je vais diriger 2023. Donc, je nous sommes azali moi ingénieur na komema nini to pa kosala nini alors wana lore nini na lobela kango vraiment médiaté mais na chaîne na YouTube na nga moto na lobaka makam nyoso ekoyana ano yo ya lokola na lobela ka guerre Russie Ukraine avant même banda na lobela ka coronavirus na anana avant banda kaka bongo na sala kango mais na sala kango moté na chaîne na YouTube na nga alors nini yo ya kozala seconde na Mel Kisedek prochainement to lobela ka peut-être Mel Kisedek azanani ya plus côté ya bazabolo ezali qu'on a Lucifer mutu a co-dirigé. C'est par là et qu'on a makambo belé oyo yeko ningisa 2023 de gauche à droite parce que chiffre vibratoire en haut il y a 7 na trouvé 7 ndeni 2 plus 0 plus 2 plus 3 et ça les 7 alors 7 one ezapena na donc eza court bimba pour na 2023 Jean-Pierre Mazo aussi kabaimbo kabako kabongo joyo ba ikoko zo lo lengeni d'abord meilleur vœu et bonne année na mokonzi ya mboka meilleur vœu et bonne année na ba autorité nyonso meilleur vœu et bonne année na directeur général de chaîne Télé 50 meilleur vœu bonne année na Yomoko puis alors na balandi nyonso alors pour na contact ya maître avatar Jean-Pierre Manzolo et c'est dit kokomelanga na message na WhatsApp numéro zali 00243 81 611 867 00243 81 611 867 topé na site na ngai eza www.maîtreavatar.com topé na numéro orange 89 64 72 798 topé okomeli mama glove akopesa bino numéro nanga matondo mingi mboka Jean-Pierre Mazola avatar na yende tosola kibongo mambi matali bongo bokasi bwa molimo kati ya ekolo Congo démocratique bino moko bolandi penza lolenge kana sibongo timo na makao maiki mema sibongo jwa mokati ya milimo pe lolenge kana ekolo Congo ekoki bongo penza ko tomba mape ko fuluka o mambi matali bongo molimo baimboka banso bobozuli bakama makwanda biso na molongo mobimba pe awa o ekolo Congo démocratique penza o endeza kibongo maimanso tolengele kipoya manaka na biso to mola ngana bino soki kolo yeso asi bongo kozonga te to kuta na bongo penza na mibu momelizali bongo koya ya malamu ele ka bongo penza ko jwama o mabota mabino botika malamu j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV.